Yahweh, 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 kitisangu ya na yo nzambe na ngai, nandako na biso ye, kitisangu ya na yo nzambe na ngai, o na balandi ya Sentinelle TV, kitisangu ya na yo nzambe na ngai, o na bashambre na biso ye, kitisangu ya na yo nzambe na ngai, o na bana na biso ye, makila na yo etanga na bandako ya ba chrétien, et purifier kore ame Yahweh, 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 Yahweh. Kolala kola mukeza bitidite lelo lisusu ezali limero ya sika ya petit déjeuner o esika wapi et la musaka biso epesaka biso réveil epesaka biso éveil na ya molimo na patriotique esika toka kokumisa nzambe tolobaki ete kolala kola mukeza bitidite soko la muki na tongo kumisa nzambe netola esanzola ye bien aimé tokumisi nzambe tonetoli ye landanga na losambo oyo kolo ozali mobateli kolo ozali mokonzi yonde mozalisa likolo na nse kombono Adonai kombono El Shaddai kombono Narcisse de Saran kombono yo cèdre de Liban kombono le soleil levant kombono la mane cachée nzambe moko te abatelaka lokola yo nzambe moko te atombolaka lokola yo nzambe moko te asanzolaka lokola yo ozali ebandeli pe suka ozali nzambe malamu oza mobateli malamu oza mosumi na kokamo oza motomboli ozali monetoli kumisama na yo netolama na yo sanzolama na yo kombono Adonai kombono nzambe malamu moko te akokani na yo o moko te akokani na yo solo moko te akokani na yo Masia e moko te akokani na yo o nganga moko te akokani na yo marabu moko te akokani na yo o moko te akokani na yo Masia e moko te akokani na yo bobele yo Yahweh bobele yo solo bobele yo o Yahweh bobele yo o mosusu te Yahweh mosusu te solo mosusu te Yahweh mosusu te o mosusu te Yahweh mosusu te solo mosusu te Yahweh mosusu te mosusu te mosusu te Yahweh mosusu te Yahweh mosusu te Yahweh mosusu te tala bobele yo Yahweh solo bobele yo o bobele yo Yahweh bobele yo bobele yo bobele yo Yahweh bobele yo Yahweh bobele yo Yahweh bobele yo tozo tombola mingongo kokelo yebisa na nzambe mosusu azate bobele ye mokili na likolo na nse ye mobateli motomboli monetoli ye nde nzambe malamu kolo uta yo kela likolo na nse moko te akokelango yo zali mokeli na likolo na nse omikela yo moko kombono Adonai kombono El Shaddai kombono Narcisse de Saran kombono cèdre de Liban kombono le soleil levant kombono la mane cachée oza nzambe malamu oyo batela kotombolaka biso tobatalami na se ya mapipi na yo nzambe motomboli nzambe mobateli nzambe monetoli moko te aza lokola yo moko te abatelaka lokola yo moko te atombolaka lokola yo
kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, nzambe mobateli, nzambe motomboli, nzambe na nguya, hoya batelaka, hoya tombolaka, hoya netolaka, kembo lokumu masanzo lezonge pana yo, totondi yo yao, tokumisi yo yao, tonetoli yo yao, tosanzoli yo, nzambe malamu, nzambe mobateli, nzambe motomboli, kumisama na yo, netolama na yo. Kumbama na yo, nzambe malamu, kumbama na yo, basantu baembela kayo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela kayo, kumbama na yo, nzambe monene, kumbama na yo, basantu baembeli yo, kumbama na yo, nzambe na bomoi, kumbama na yo, basantu baembela, azali na bomoi lelo libela, ozali ndenge moko lelo libela, halobaki akozonga lelo libela, azali na bomoi lelo libela, azwa lokumu, Yesu azwa lokumu, na tongo ya lelo yo, azwa lokumu, nkolo Yesu azwa lokumu, na tongo ya lelo yo, azwa lokumu. Anetolama, Yesu anetolama, na bomoi na biso. Anetolama, Yesu anetolama, na bomoi na biso. Anetolama, akozonga, Yesu akozonga, kukamata yo nanga. Akozonga, Yesu akozonga, kukamata yo nanga. Akozonga. Bible lobi Yesu akozonga. Bible lobi te que Marie akozonga. Bible lobi te que Jean ou bien apôtre moko akozonga. Siko ba photo bozo publia ko Sainte Vierge abimaki, Sainte Vierge aleka kiawa, ayaki kobima. Bible zo ba muto akozonga eza Yesu. À part Yesu, tozo c'est là ni Marie, ni Joseph, ni Jean, ni Pierre, ni Marc, ni même Paul. Alors mutunyo surtout azo sabino Marie abimela yinga, Marie sa ezali lokuta bien-aimé. Parce que Bible zo sabiso tozo bunda contre bas esprits, contre bas ennemis, contre bas principautés. Toke kotanga Ephésiens 6:12 boyoka tango nimeli Yesu, tango mipesi et pas Yesu, ou déclaré guerre mondiale. Ephésiens 6:12 Elohim boy. Tobani na 10. Sorry. Ephésiens 6:10-12 Valobi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les esprits méchants dans le ciel céleste, contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Bien-aimés, tango oyambi Yesu, o déclaré guerre mondiale contre l'esprit mauvais, le prince des ténèbres, contre les sorciers, contre les charlatans. Tango tozo que ko dénoncer misala oyo ba faux pasteur na ba faux église ba osala na butu ba ka ko attaquer biso ko tuna bango bazo ka ba forme nyonso ya ba démon bazo ya me ba koka kokota na chambre na ngate et ba o ba yaka na belela au nom de Jésus mona ba kimi. C'est-à-dire ceux qui nga bazo attaquer nga bino pe ba ko attaquer bino bat bolandaka nga bazo attaquer parce que ba yebi ki awa bazo fongola bino miso awa bazo fongola bino miso molimo bazo attaquer biso po tozo dévoiler misala na bango tozo bebisa misala na bango baza ne sengo na biso te ba méchant baza batu mabe na butu bayaka ya mwana yo mwana na nzambe na butu avant lala sengaka makila ma Yesu et purifier ndaku no mobimba sengaka esprit ya Seigneur ezwa contrôle ndaku na yo afin que tango ya mabe
Tango esprit egoya écoute na makila ma Yesu, écoute na les lions des tribus de Juda, ndenge bayaka awa bakoka ngate. Nzamba le kana kozwa lokumu. Bible lobi ete au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Tozana do senga sikoyo. Nzamba revêtir biso na ba armure na ye. Vie à prière. Puissance à Saint-Esprit. Ba armure ya nzamba et protéger biso afin que diable les raroya akutana na biso te me akutana na le sang de Jésus. Akutana na puissance à Saint-Esprit la banda na biso. Tobele libongo na kombo na Jésus. Kolo biso moko tokokokate. Satan azana nguya makasi. Mais yo pesi biso makasi olobi to telemela ye na kombo na yo. Tozo senga tozala rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Les gens remplis de ta puissance ont fait les choses extraordinaires. L'onction en nous, c'est pour casser les jougs. L'onction en nous, c'est pour condamner l'œuvre du diable. C'est pour chasser les démons. Nous voulons être remplis par ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Kolotondi sabiso na nguyana. Bien aimé senga, otondi samana nguyana nzab. Bitumba tozo bunda eza ya moi te ya butu. Bitumba ya butu eza ya machete te. Bitumba ya butu eza ya makofi te. Bitumba ya butu eza ya molimo. Soko za na puissance ya nzambe te. Bako nyonga yo. Bako sakana na yo. Bako maltraiter yo. Bako bloquer vi na yo. Tobele la puissance à Saint-Esprit et protéger biso. Bele la nguya na nzambe. 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 Makila nelonga. Oh mon ami makila nelonga. Makila nelonga. Oh mon ami makila nelonga. Oh mon ami makila nelonga. Oh mon ami makila nelonga. Le sang de l'agneau. Oh mon ami le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Oh mon ami le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Kunana Golgotha, kolo Yesu alongaki Satana. Talana Golgotha, kolo Yesu alongaki Satana. Na Golgotha, Yesu alongaki Satana. Na Golgotha, Yesu alongaki Satana. Le sang de l'agneau, oh mon ami, le sang de... Tout ça que nous belle là, le sang de l'agneau. Makilo etangaki na Golgotha. Et purifier corps, âme, esprit na biso. Et soit contrôle la bandako na biso. Et soit contrôle la bana na biso. Et soit contrôle la chambre na biso, bandako na biso, ba porte na biso. Puissance nyonso ko yana butu na mort. Écoutana na kombo na Yesu. Écoutana na makilo etangaki na Golgotha. Makilo ba yuda balobaki tolingi makila Yesu etanga likolo motu na biso na bana na biso. Po ba yeba ke makila Barabas eza makila libata basali la ngo budente. Mais makila Yesu e purifiaka. Makila Yesu tombolaka. Makila Yesu netolaka. Makila Yesu ya kolongola masumu. Makila ma Yesu likola bomo na biso. Makila ma Yesu likola bandako na biso. Makila ma Yesu likola bana na biso. Ba plan ce monde de ténèbres, ezala nul sans effet. Ba flèche nyonso tout enflammante ya Satan, ezala nul sans effet. Mikakatano na bango, ba progrès na bango, ba projet na bango, ezala nul sans effet. Nzamba abatela biso. Nzamba protéger biso. Nzamba netola biso. Nzamba zala na biso. Ozali mo santu yo kumama na yo. Yahweh yo kumama. Ozali mo santu yo kumama na yo. Yahweh yo kumama. Otona na ngolu yo kumama na yo. Kolo yo kumama. Ozali mo santu yo kumama na yo. Yahweh yo kumama. Ozali mo santu yo kumama na yo. Kolo yo kumama, ozali mo santu yo kumama na yo Yahweh yo kumama, otonda na nyonso yo kumama na yo Kolo yo kumama, mozali na nyonso yo kumama na yo Yahweh yo kumama, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hallelujah, Hosanna kosina Yuda, Hosanna Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna,
Alléluia. Hosanna mobali monene, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, tango tozo dénoncer le monde des ténèbres, kosuka kaka na koseka te, kosuka kaka na kosala commentaire te, zala mutu vie à prière. Kolala kolamuka, toyaka kaka kodénoncer te, tokotisaka bino mpe na prière, tobondelaka mpe mpo na bato, tokotisaka bato na dimension monene. Na kosenga na bino, à chaque fois bozolanda ba vidéo na nga, soki bosilisi, atanga na bondeli te, bino bo continuer kobondela. Parce que, tango bozolanda ba vidéo na nga, ezali na puissance nzambe eza na kati. Mais Satan peut akosepela te bolanda ngo attaquer bino. Yamwana na chaque vidéo na nga, il se pourrait que na sengi bino bosambela te, mais soki esili banda kokumisa nzambe, banda konetola ye, banda kosanzola ye. Soko yebi koloba te, yembela kaka nzambe. Netinga. Kumisa ye na esengo. Hallelujah, kolo Yesu alongi etumba. Netola ye na esengo. Hallelujah, kolo Yesu azali elonga. Sanzola ye na esengo. Hallelujah, kolo Yesu azali elonga. Sanzola ye na esengo. Kolo Yesu azali elonga. Okumisa ye na esengo. Okumisa Yesu elonga. Onetola ye na esengo. Netola ye na esengo. O mwamba ni Yesu ni mwamba. Mwamba ni Yesu ni mwamba. Mwamba ni Yesu ni mwamba. O mwamba ni Yesu ni mwamba. Mwamba ni Yesu ni mwamba. Mwamba ni Yesu ni mwamba. Netola ye na esengo. Hallelujah, nkolo Yesu azali elonga. Kumisa ye na esengo. Hallelujah, nkolo Yesu azali elonga. Nkolo Yesu azali elonga, nkolo Yesu azali mobateli, nkolo Yesu azali motomboli, nkolo Yesu azali nzambe malamu. Oya batelaka biso, anetolaka biso, asanzolaka biso. Nzambe mozalisi na likolo na nse, oya batelaka, tombolaka, netolaka, sanzolaka. Banda kela moko te akoko kela liboso na ye lokola ye, moko te akokani na ye, moko te asalaka lokola ye, mokeli na bakeli ezali ye, azanga tata azanga mama, azali nzamba Sentinel TV, azali nzamba Softkins TV, pona bandeko bazolanda biso na Canada, parce que tolekaka en direct na Softkins TV pe na Sentinel TV. Nzambe azwa lokumu, journée lelo ezala journée mobateli, journée malamu, journée ya kimia, nanzela na ba poste, nanzela na téléphone, nanzela na ba lettre, bozwa ba information kitoko, ba nouvelle kitoko, oyaza koluka musala zwa musala, oyaza koluka libala zwa libala, oyaza koluka mukanda ba pese mukanda, oyaza kina problème ya santé azwa guérison. Bala moko nazoke no bondela pona batu nyonso tu ba maladi. Simba isika oyo salo maladi, oyo bela, soki za problème à mutu, problème sentimental, problème à mutu simba mutu, problème sentimental simba motema, problème ezolekela yo ya déception yo simba motema, zala kimyanga nazo bondela. Kolo yo zali nzambe na bomoyi. Kolo yo zali nzambe monene. Yo bongwana te ozalo lenge moko lelo lobi na libela. Ozali Rafa docteur de docteur. Olobi ba oyo nyonso bazana mikumba, ba oyo nyonso bazana ba problème. Baya na ngwe pa na yo okopesa mon repos. Tikete mon frère, ma soeur, oyo esika la simbi, soki eza motema, soki eza motu, soki eza likolo, soki eza li panzi partout, soki azola la pongite. Kolo yo baki ete na tango nyonso bato bakobondela, bakobelela kombo na yo, yo kokita kopesa solution. Bikisa ba o baza malade, pesa solution na ba o baza na ba problème. Banda ko restaurer les cœurs brisés. Yo za nzambe onene, ozali nzambo zaka sima basali na yo, sima maloba basali na yo, biso to bondeli, to sali para bomoto, yo zali nzambo yaka na surnaturel, banda ko bikisa, banda ko pesa ba solution, banda ko pambola, banda ko fungola, esiko ezaki ba blocage, to bondeli bongo, na kombo na Yesu. Amen. Kolala kola muka ya lelo ezaki beaucoup plus au conseil na prière, parce que
na moni batake eze ebele ndenge bozolandanga bazo atake nga na comprenaki mpe ke bazo atake bino yango lelo tolingaki beaucoup plus kosambela eza na ndeko moko atuni abi me paster ndeni yo olekisaka batémoignage ya bato oyo babikaka te nga nalekisaka témoignage oyo moto ayambi yesu akoti na lola bible elobi ete soki tobondeli bato bakoti lola fete esalami na lola mais bible elobi te soki tobondeli moto abiki tosepela non tanga na Matthieu 7 banda na 21 ti na 23 Jésus azoboya bato oyo bazokumisa bakende kosala miracle miracle ya mabe te vi na nga mobimba na viva miracle na bino bato bolanda nga bamama mikolo bana mike boza na batémoignage ya bapriere oyo pele bobenganga boyoka makambo na loba nazwaka témoignage ya mutu soki azalaki ndoki ayambi yesu na kolekisa témoignage na ye soki azalaki mundumba ayambi yesu na kolekisa témoignage na ye soki azalaki mutu mabe apesi bomoine mpa nzambe na kolekisa témoignage na ye mais soki ozalaki maladi soki ozalaki kobela soki ozalaki na baproblème obiki tokokumisaka nzambe suki wana yo moko nde soki omoni ke fo kende otémoigne banda otémoigne epa bacamarade na yo yesu bato tu oyo abikisaki bango mosu alobaki kende na village na yo kende kotémoigne ayebisaki ete ke yaka na église oyo akotémoigne alors lelo bafo bapasteur bazobatama na nsima bamiracle bayebi oteya te baza na yesu te me balingi olakisa bato ke miracle ezosala alors wana ezali manipulation naki ndoki batia yango kote moko alors nauteki koloba ke biso bana na nzambe to soutenir la moisson mondiale so oza na Paris oza na Manchester ozangi esika okende osambela benga biso tokopeso adresse tozali na Kinshasa nazomona bato ebele bazobenga mpona kotinda biloko partout ozali kotindela nga yango te bato bazobenga na kopeso adresse esika oyo le bon samaritain ezali ONG te mais comme ONG oyo toyedaka baorphelin boprimé bakoko eyali soki oza na bilamba oza na bati basukali olio tindela nga carton wana te tindango na benganga na kopeso adresse na numéro ya directeur ya le bon samaritain oyo ezali Kams azotravailler na sœur na biso Rosie na ancien et puis na sœur na biso Ornella na mama na biso Charlotte baza ba maman baza na masina kuna bazotravailler groupe abano na banda na bango église na confiance na bango batikali kuna bazotravailler mama na nga pe mama Songo aza na kati ya groupe ya batwana ya la moisson mondiale parce que mama aza na pona kotala ke biloko nyonso bazokabola ndenge ezokoma alors biloko wana benga biso senga adresse tokopeso adresse tinda biloko na yo pona kosoutenir babola baorphelin boprimé et aux amalamu ndeko na biso moko babeti ye masasi aza na hôpital bobenga biso totinda numéro pona bosoutenir ye ata na mwa 50 20 30 aux amalamu eloko tolobaki yango oyo po na front pour la libération totale du Congo bandeko bazobima libanda bao babeta masasi bato kozwa bango en charge baza te révolution osalama ndeni tokolibere mboka ndeni soki quand même bato bazobima libanda bayoki ke babeta ye mutu mo masasi bayoki ke bata poto bakende kotia yo kisi basoigner ekotindika bato bazwa courage babima libanda parce que tokoti na période oyo il faut tobenga na Kabila na ba Rwandais nyonso baya na occupation parce que Kabila azo préparer kota est kuna asi atondisi yango na ba criminel ba goma kuna po ye moka ke novanda kuna soto bengani na Kinshasa et puis bazo poma kuna moite yango ne sengeli vraiment mutu nyonso to aza na aide na ye po na likambo wana benga biso na kopesa o mama numéro ya mama ou bien mama Tabita so za na anglais na Allemagne eza mama Tabita so za na Paris eza mama Nelly so za na Suisse na kopesa kombo na Canada eza mama Titi na kopesa bino ba kombo bo benga bango bo tia ba cotisation pa na bango ekokoma na Kinshasa esika oyo bato bali so za na Manchester ngavuma na simba mbongo te so za na Angleterre peut-être obenga mama Bena ponga na nginga osimba mbongo te po bato ba kotsa bato vraiment na babuso ba mbongo mingi ngala ninga botie mbongo na pesi compte rendu ekei ba filmer turo biloko ndenge okende bokomona vraiment ke ekei pe ekomi na ko banda ko laksa bino ba carton déjà ndenge nazo sala awa bokomona ba carton toza awa déjà na ba carton koli mususu yango ezalia na biloko église ba sac ba valise nyonso tout faut kende kuna ba sente pour l'église ba carton mususu yango oyo bozomona déjà na bani ko remplir yango biloko oyo kende ba sapatu bilamba ba ceinture ba jaquette ba nini nyonso tout ba kolia ba tout ba bilamba ya bana ba robina kuna
Vous avez déjà na bandi kotia, c'est-à-dire ngonga ngo ya ko soutenir